Allez, je salue Belvi Kondila, patron à poutine de l'écriture. Maman Koma, maman Otikaka écriture na défaut. Maman Oyo a apprécié ce devoir et belé dans 2024. La film Les deux sœurs rivales arrivées à Linda Côte, Nakati à famille Libota dans la Belvi TV. Bena Davina Duo, tout le monde my brother, tout le monde yango histoire ya grâce oyo maman na emoko ayina ye Belvi Konde ayina kiye eza ba histoire oyo madame Belvi atelaki biso yango juste à la fin ya année ya 2024. En tout cas, merci les autres consommer la boni. Et évidemment, bane ko sala yango ni nga la salle na bane ko sala yango peut-être pour la souci au moins makambo tout sona muteme etinde oya oloba o laksa mécontentement na yo. Et na 2025 totambola boy famille Libota. Je vais soutenir madame Belvi en bien. C'est-à-dire en bien madame Belvi eza nini eza musala na ye. Alors lokola mwana mwasi bato alingaka ba problème alingaka te bato ba ko fingele bato. C'est-à-dire eboma ebeba ebonga bafinga te po na ye musala na ye d'abord. C'est-à-dire si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Madame Belvi alobi boy bato tout balingaka ye bato tout bamonaka ke bako apporter un plus na musala na ye. C'est en consommant ba film na ye ya Belvi TV ndenge la boni chez eux les canards. Une histoire à vous couper le souffle. Et ça que non, ba bonne nyos tout ba kana banda ku ba se comporter ka lokwa Nikita. Et si Nikita s'est comporté comme ça, amoni moi faiblesse moko boy kota papa. Parce que nakata mboka oyo, pour terme be comme ya gratuit. Si vous regardez ce qui se passe dans la vie de madame Belvi, bon mon nakaka non ki motema mabe. Motema mabe koma lokola métier qui télé que c'est elle. Je rigole à Emba. Ça dit ba tu ba omona. Mais bon yo lo makambo susu o soko tali et au ba na te en fait. Mais bon on a plaisir pe ya lo ba. Tu sais que madame Belvi fait aujourd'hui. Mutunyo tout ana miss au mona o to ana matoy au yoka. Ya modé aboti bana un théâtre abono sala théâtre lelo te aza mutu akala makasi na ba succès autour ya sala ebele. Et si aujourd'hui Monica ça la sortie médiatique moko pour que ça la ke bazongise na minna ba ko répondre à côté la miniature c'est que yemoko mona ke naza ya kosila nazo yo kanate na internet. Bon, na ya ça comme si na ignorer ndeko na nga oya mwasi leki na nga oya mwasi pour que bato ko sa ba émission. Et c'est bato ba finga ya modé. Pour finga modé nya modé la grand scénariste. A comment ba film belé. À ce que je sache. Film nini ya modé o bino boyebi et ça la ka succès. M super na mwana mukie. Oui bisangai na kobeta ka na YouTube na kotala ngo suku pe ba senga pe na YouTube na zo ba pe suku. Ba tenga ba cassette, ba DVD. Na mboko yo ba ka ba scénariste mibale. Kaka ye na lule. Ezo opinion na ye. C'est que ya moda mona ki ya luli akoma film moko o ekanga mboko yo. Film o ekangi na mboko yo etikala bato na mutu. C'est que tout le que non moi la coco. Oh meta pinga joie. Eza modem ta komaka. Yeah, mais comme ça va ku tuya ko loba bo sala nga ba analyse. Vous comprenez quand tu komaka te
poto yokana na yala na simba no Bellevue na boya e na ignorer ye bato netambo ya esaka nga na yokana bato bayokana suna musala te bato yoka suna ba scénario te bato bayokana suna écriture te bato bakomi koyokana sikoyo fo aye atoucher madame Bellevue ntango bato ne baoya baye kodéfendre ye esali ke ye akoti su miniature donc soki ye azoko ignorer madame Bellevue biso toyebi mosala ya madame Bellevue toyebi bavaleur na ye on n'a rien à foutre et puis ça va pas aussi nous déranger parce que pour la biso madame Bellevue eza poutine de l'écriture aleki bango na écriture toleka bango na ebele nakoya manke ya mode respect aza mokolo makasi nakomanke moto kwa gesho te na manke ya mode papa ya géré comme tox ngala manke besoin moi j'ai compris que biso famille libota nde on dit to pesa bato musu crédit en fait to pesa bato musu makasa koloba parce que quand les opportunités et moi ça va vers bato faut qu'on saisir yango comme bino bokoka ko saisir te bokomi lobi timo mabe pour la bande kwa basi musu oyaka boye donc abeti lo mobe kota madame Bellevue posa nini poto mona ke ya lingande si la mingi te poteka polémique poto batamba ba tout na bongo yo gagner ni yo ka Moscou bien tu bénéficies botika biso ba chroniquer so ça musala na biso bongo biso ba comédie bo ka ngwelengi oba comédien moi venir na plateau ko garder la zaboy na la position boy et na lingi motu et sonien bomoni filme mote il fait kota ana S bien bomoni papa JRT mais bino lo ba ke non Bellevue akanga bato ba ke ko tourner to so moto jouer pas Bellevue okoko ko jouer kuna na SBT papa JRT ko jouer ndé bon so Bellevue akanga bato azamta mabe to mona ki papa la biso Alain akeiti ko voyage nan de collapse mobile azong madame Bellevue yambake na tournage to yambake na tournage te mais vous avez mikolo bozonga bato ko Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Bien, je suis là chez Mima Ibele, un gros bébé de la presse congolaise, la Giga, Bakomo Tubengarangai, et déjà, bonne année, meilleurs vœux, la bienvenue tout de partout au Botalanga. Tunakenda wapi, Ali Mwaboye, amona na lisusu te abunga eh bien nazwaki mwa repos tout ba 3 mois donc nabaki mwa na pema langa c'est-à-dire na pema et ba raison na pemelaki bato bo otalanga bo comprendre ba raison on a pemelaki vraiment voilà laissez-moi d'abord dire merci à mon Dieu pendant tout ce temps on a payé maquis et aujourd'hui je suis encore face à vous
bato oyo bato base désabonné te na chaîne. Merci parce que malgré mon absence vous se désabonnaki te. Je dis merci à vous. Bomoni passage il y a des ndeko balekalaki awa pour travailler na chaîne et on a pu travailler. Donc étant autant la bango koki ke baza sur na chaîne te bomona bango te. Et moi je suis là, je m'aïbe le groupe de la presse congolaise. Évidemment vous la komona monanga de temps en temps ce que le comme ça les athées. Je vais commencer à venir. Ce que peut le conseil les alliés, bon, mon n'a pas absence, mais continuez toujours d'aimer, de partager. Attendre des cours, bon, la chaîne, oh, azaka, mon ko yabiso, j'ai télévision, j'aime les télévisions, bon, aimer, bon, consommer, bon, talaye, bon, partager. S'il y a des conseils, bon, peut ça peut conseil, nan de oh, bon, mon la chaîne, nabiso. Parce que, bientôt, bon, mon nan de comme ça, dans la chaîne, nabiso. Voilà, je salue, ben, vu qu'on dit la patronne à Poutine de l'écriture. Mama koma mama otikaka écriture na défaut mama oyo apesi biso ba devoir ebele na 2024 ba film les deux sœurs rivales arrivé à Linda Cote na kati ya famille Libota dans la Belle TV yena Davina Duo tomoni my brother tomoni yango histoire ya grâce oyo mama na ye moko ayina ye bevi konde ayinaki ye eza ba histoire oyo madame bevi atielaki biso yango juste à la fin ya année ya 2024 en tout cas merci lelo to consommer la boni. Je dis merci beaucoup à la grande H madame Sakina elle est encore proche de nous parce que madame Sakina pena moi bata ebele amona nga te mais suppose obeta nga la bonne année nabaki pena donc c'est vraiment maman oyo apportanga la motema na la grande H madame Sakina merci à vous merci beaucoup maman Martine Kilanda maman de cœur hein wana mère na ngai donc ye super lo pabe pala ngai super zailo pabe pala ngai grâce à maman Martine Kilanda motema ya pepe na biso Kilanda ya famille Libota ya soeur et merci à compte la bino tout bon engagement IP de près ou de loin moi je vous aime maman Brigitte un coup fi depuis Londres en tout cas merci à la surprise au continent ça la pour langa papa Jean Boude na maman Anas merci à vous évidemment vous êtes belé oyo bolinga biso base à Londres la famille Libota merci pour la geste au Bruxelles qui biso na fin de l'année en tout cas tout engagement ibele moi je vous aime nalinga bino lelo analyse na osala s'il vous plaît famille Libota bolinganga la structure à sika o na nango parce que na 2024 j'ai eu à faire des émissions sous o ki osali yango po na yo moni ko sali lobi bien etant maman otala ngo amoni ke obeti mwa libaku alors mama na atina mutu moko te aya kofingele mutu na atina mutu moko te aya kosala baclash baréponse et évidemment tobandeki kosala yango mingi nga na sala na bandeki kosala yango peut-être mpo na souci omona makambo mosusu toso na motema eti nde oya oloba olakisa mécontentement na yo et na 2025 totambola boye famille Libota je vais soutenir madame Bellevie en bien c'est-à-dire en bien madame Bellevie eza nini eza mosala na ye et ce qu'elle fait comme travail nayebi ke bino famille Libota bato mosusu soki moto aye abadosaka promotion ya filme début jusqu'à la fin botalaka biso mokie bomona mosusu bokota so na privé jema kuna bafingaki mama olobi te pourquoi en tout cas toyokana famille Libota nakoki koya boye na défendre mama mpo na nga namoni ke nalobi bien na bapropos na nga etango mama kotala la patrona akomona yango mabe parce que ebima comme si ye moto atindi alors lokola mwana mwasi ya bato alingaka baproblème te alingaka te bato baya kofingele bato c'est-à-dire eboma ebeba ebonga
bafinga te po na ye musala na ye d'abord. C'est-à-dire, si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. N'engagez bien la lobaka. Alors, c'est ce que moi je veux faire en 2025. En 2025, bah, sujet tout est dans la toile. Nga na fan dans le loba. Bah, vie ou ekope sanga, ya monde na ondima. So ekope sanga 100 vie. So ekope sanga 200 vie. Essentiel na na lobby na mettre point de vue nanga. Et je vais commencer à toucher ma couche nyos, sauf la politique. C'est le mot qui na côté théâtre na na lobby. Côté musique na na lobby. Côté ya oh tout côté nini. Côté ba pasteur, sur la monique il faut na le baso pour ko tuka basala nzambe na na lobby. Parce que lelo boy so hotel ka mu pepango au 2025 et côté li. Tout ça c'est pour se pour finir 2024. Tout ça pasteur na biso d'akomoda te pour finir 2024. Na 2025 mu pepa baliwe ye. To perdre un aîné na biso Francis Kakonde. Muto apesa bato belé goût. Ya kosala musala oyo ya animation culturelle na chaîne lokola Antenne A et asali musala na sans polémique. A koti na ba clash te, a koti na ba buzz te, ayambi ba musiciens nyos tout a classé na place na bango. Et aujourd'hui il n'est plus. Et bon ba biso oyo to yambana no batamine minene te. Oh na tala no jibe micro te. Powera na yamba. Na tala no jibe micro te. Kofi na yamba. Même sous na yamba te. Na on se mesurer na ndeni. Tant on a za na bon moy. Pour la tambola bien. Et le autre comme une opération oh ya papa la biso nanyo. Papa la biso Constant Mutamba. Ah ça ba blague te. Arrestation na arrestation. Alors en 2025 le ngatina pour sa famille n'a pas si na c'est l'émission moko boy oyo comme mangai inde tina ki komona mboka ndako yango wana ya mira jaune un peu comme so basale bongo na mira jaune kuna oni te okuvanda ka na parquet 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois ka na parquet ya makasi ezate Madame Bellevue alobi boy bato tout balingaka ye bato tout bamonaka ke bakoko apporter un plus na musana ye. C'est en consommant ba film na ye ya Bellevue TV. Ndenge la boni chez eux les canards. Une histoire à vous couper le souffle. Et ça que non, ba bonne nyos tout ba kana banda ba se comporter ka lokwa Nikita. Et si Nikita s'est comporté comme ça, à mon moi faiblesse moko boy kota papa. Papa nyos kaka maman nyos tout kaka. Maman nyos tout kaka Nikita, c'est souvent. Et ça les maka. Donc ceux qui besoin na katanda ku besoin moi la musala yo mamo kanga maboko. Tu vas plus rien faire parce que la boniche est là. Elle comme elle est là. Pas sukola bilama mobile na yo, asukola ba sengle, asukola ba sous-vêtements, asava mobile no na mesa, o atama yo fwe moko telemozo mo boniche azui. Yango mwana azui espace ya kokota, tasko Nikita, tasko mama étoile. Pourtant, la histoire où Madame Bellevue a eu la biso. N'est-ce pas que ça mérite que tu vanter image à moi la moisson? Moi, la comprenais que, mais vous défendez Madame Bellevue na carte quoi nda kunanga. C'est celle qui aime ce événement, moi, Madame Bellevue na zala, gloire à Dieu. Tout peut nazate vie même sur occupation nanga aussi, gloire à Dieu. Je la porte dans mon thème nanga. Mais ado senga na biso to linga ye na musala na mafinga te na ba injure te et ngane na zongeli ba émission na nga le 25 le 40e jande le 10 il a zonga musala na nga le 10 boy papa ya Vincent muto ko komela ngai
combien nga makamala pour la madame Belgi. Oh, Jemima kula ba fingi madame. Kula mutu balobi madame nga Jemima. Poso Pilato. Nakoloba te. Parce que je me dis qu'il y a un de plus parce que le bébé anniversaire est le 5 janvier. C'est na koli makas. Non, pousse na vert vert. Na ajango. Na koli makas. Et non, si tu vas bien dans le temps, il y a moi la mkete naza déjà mature, majeur. Alors je dois me respecter. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est dans moi que oh non le baté, bande comme ça le baba le banabango. Mais nga na moniki soutien la nga malampe ben na madame Belville. Eza quoi ko le film na ye. Ko consommer ba film na ye, ko partager ba film na ye, ko pesa tu goût o alinga ki madame Belville à travers Jemima Ibe au que soit elenga consommer ba film. Parce que nakata mboka oyo, pour terme be comme ya gratuit. Si vous regardez ce qui se passe dans la vie de madame Belville, bon mon naka non qui mo tema mabe. Comprendre? Abo yo tsani nyo makelele le kongo comme ça makele fort. Tu vas comprendre seulement que motema mabe comment le quoi métier en fait. Motema mabe comment le ko la métier qui pele que c'est c'est rigolo yemba. Ça dit ba tu ba mona. Mais bon yo le makambo susu o soko tali et au bas à la tête en fait. Mais bon on soit plaisir pe ya lo ba. Et ya ebele ya bato basala ba sortie médiatique quand tu regardes bien ba mikolo nanga. Quand tu regardes bien ba bato ba na pe théâtre kala. Ata tango nga na sala théâtre na kutaka bango de ba ancien. Bon, quelle leçon que moi je vais commencer à venir ya kwa ko laksa bango. Bandeko na leçon ta. En 2025, na la leçon de morale au sala mututé. C'est ce que madame Belville fait aujourd'hui. Mutunyo tout ana miss au mona auto ana matoy au yoka. Beaucoup de gens na téléphone nanga m'écrit que votre nyala ba lien oh Jemima tala ya makamumu ya moda lobby ya vient nga modero totokani a lobby tala makamu Christian Shoga a lobby. Et si je me mets aujourd'hui na kata kit nanga la fandi oui ça nga question leçon de morale ninga koko pesa na mutu kwa ya mode. Ya mode papa ya Jerry Kobetox. Ya mode papa ya mayonnaise. Ya mode papa ya gesho. Ya mode aboti bana a théâtre. Abono sala théâtre lelo te aza mutu akala makasi. Aza mukolo makasi. Na ba succès autour ya sala ebele. Et si aujourd'hui a Monica ça la sortie médiatique moro pour que ça la ke bazong se na mina ba ko répondre à côté la miniature. C'est que ye moko mona ke naza ya kosila. Nazo yo kanate na internet. Bon, na ya ça comme si na ignorer ndeko nanga o ya mwasi leki nanga o ya mwasi pour que bato ko sa ba émission. Et la liste nga bato ba sa émission nga je mana ya. Bon ba lo bana bato batute. Et c'est bato ba lo ba finga ya mode. Pour finga ya mode ndi nya mode la grand scénariste. A comment ba film belé. À ce que je sache. Film nini ya mode o bino boyebi et ça la ka succès. M super na la mwana mukie. Oui bisangai.
nakobeta kaka na YouTube nakotala ngo soki pe basenga pe kaka na YouTube nazoyeba pe sute po tanga za ba cassette ba DVD si ya modèle lobike na mboka oyo baka ba scénariste mibale kaka ye na Lule eza opinion na ye nga na yo contredit ya mode te c'est que ya mode amonaki ya Lule akoma ba filme moko oyo ekanga na mboka oyo filme oyo ekangi na mboka oyo etikalaka bato na motu c'est que tolobake non mwana koko oyo meta pinga joie eza ya mode mutakomaka bolingo bapomba oyo jeye kobe tosa komaka ezali filme euteki epai ya na biso ya mobali ya mode ou bien euteki epai ya Lule makambo so ava kutuboya koloba bosala nga baanalyse bokopone kaka tokomaka te po toyokana na ye alano nasimba no Bellevue wana naboya ye na ignore ye bato netango boya esalaka nga na oyokana bato bayokana su na mosala te bato bayoka su na bascénario te bato bayokana su na écriture te bato bakomi koyokana sikoyo fo aye atouche madame Bellevue ntango bato ne baoya baye kodefendre ye esaliki ye akoti su miniature donc boye kozonga te papa mosala na bino 2025 yango wana terre eza libre filme kaka toyi tolekana terre ezalaki polele mpona nyonso aya kolakisa mosala na ye madame Bellevue akomi 27 filme na année yeya mutu ya mutu boyebisanga bana madame bana koma bafilme boyebisanga filme yango soki botala bomoni filme eza lokola filme yango Bellevue atiaka boye nayebi yango na 2020 filme yango Bellevue atiaka boye filme eza lokola yango boyebisanga soki ye azoko ignore madame Bellevue biso toyebi mosala ya madame Bellevue toyebi bavaleur na ye on n'a rien à foutre et puis ça va pas aussi nous déranger parce que pour la biso madame Bellevue eza poutine de l'écriture pour la biso a moto aleki bango na écriture tokoya koimpose bango na bandima biso te mais seulement biso tokolakisa bango kadone toleka bango na ebele biso consommer ka bafilme to aimer to partager nakoya manke ya mode respect aza mokolo makasi nakomanke moto kwa gesho te na manke ya mode papa ya jeye kobe tox ngala manke tokomi ka na période oyo ke baya baye basusu age na bango te likola baya baso mibale Bellevue na sila to likola Bellevue na sila ko bayi mikolo bazoye basusu age na bango te na basopani mpo na epoke basere na bango ka oyo mibale oyo bazala na bango na bamajor batitikalu banini basopani to bato mosusu bakomako soki mare aotia na bafilme te aperdre abite na yo tuteleka bordi ntango amakela tutele bordi apres na eseke no ya nabetako kaka bongo mpo obwakisa nga donc manière na bino yango wana boza combien na mboka ya Congo bacomédien boza combien to madame asimbaka scénario na ye aokoma to bino na bino bosalanaka bajet d'esprit ya kotia baninga molili bamona bango te madame Bellevue azala wana bino te so moto akokoma na scénario mpo mpe atia mpe il faut mpe osambelaka mpe bibino osambelaka esi bokende ata priere nzambe natiki mosala yango na maboko na yo salaki bato bakoma bafilme bamonanga ata na filme bon soki ata Bellevue amoninga te soki ata sila yango amoninga te Cardozo amonanga ata komona soki Cardozo amoninga te il faut ko amona nga so il faut ko amoninga te Sydney amona ngai so Sydney amoninga te Karine ya mado amona nga bosambelaka bomaki na bachaîne tout oyo bakoma bafilme bapesaka baninga ata mwa quelque chose à cacher bamonaka bino te vie de prière mokie ka bakisi mama sukola soki mwa actrice moko ayeboye ozwi otie bamayi na makasa okoti na kati ya chambre osukoli ye po azwa succès ya mibali donc bino badomene bino kaka osukola kaka basi na mibali mosala ekoma mokie
prière et comment mokie. Oh, madame Bevi a zui wana na vie na lelo place aza lelo boye. Pourquoi ça là on peut se vous sambe nzambe kitoko? Au lieu d'envier madame, au lieu de comme sa vie na lokola, hein? Au lieu avant ça bino kini en fait. Mouton aime sous naturel be sou qui n'est qu'un arabe. Aime spot n'est qu'un bijou n'est moukie kaka. Montre n'est qu'un moukie. Bagi ka moko. Ako zanka no kimia lo lenge. Biba boto na ba bijou. Biba o bata kana catalogue. Otali bo catalogue go nataki page combien? Nanyo natali numéro combien? Nataki page auto te page 20. Ah, oh, te suko 21. Biba boto ba catalogue. Ko madame Bevi abomba kanzuto. Mais bon que les gars zoua 2025 tout ça l'effort ya ko changer. 2025 nga l'enfant na nga la kit on a fini na nga muté na clasher na nga sur mon tout s'il vous plaît parce que Naomi mona ke te madame Bevi a comme mature ya écriture c'est-à-dire abandaki na 1 a comme na 6e année moi na 6 ans a côté déjà une haute de la première, na bala msous oyo peut-être abana classe na 4 ans. Maternelle na 3 ans, 4. A comme dans la première. Madame Bevi a comme en fait. Ayebi ke yebo kwa kei a côté na douche a sali pipi. Maman, j'ai faim. Meilleure façon de se soutenir madame Bevi c'est en consommant des filles. On n'a plus besoin. Moi, j'ai compris que bis famille Bota, ne on dit au pesa batum sous crédit en fait. Donc pesa on pesa batum sous ma ma kasa koloba. J'ai mai belle nazaka loyal hein. Nga na très très loyal. Na ba trahison te. Nazana Karine Mokonzi. Si lelo nazana Karine Mokonzi. Et si Karine a fungoli caméra habité alors on va pour la madame Bevi. Dans zaka na Karine Mokonzi. Pourquoi? Parce que naïb ne va ça la trahison te. Et ne la madame Bevi, je savais madame Bevi. Hein? Je savais madame Bevi. Dans sens ni. Dans sens que naïb trahison te en fait. Et pour ça madame nga la 2025, je fais un effort malgré na moi passé. Malgré mon thème d'après que soit, mais je vais me maîtriser. Sur la moindre temps, là, mon thème est ma casse, parce que n'a kolba, n'a fait n'a qu'à qui au moins constater kaka absence nanga. Ça veut dire que le quoi n'est dérangé nga, na boy n'a quoi kolba parce que son a lobby et pas na moko et mama b et bi makeno alingi na ebongo te. Mieux vaut na tonga oya nga munoko. Mulubo yebi ndeni nga na kendela nani papa ngwasa. Erota. Ero nga ko sala ngo supo na yeta. Je peux plus. Et comme on dit comme mesanate. Na yakata ngwana baye. Na ye susube na ye. Ndi na binaza ya kolala. Pona lamuka fona simbaka moi so. Donc pona bango donc ça fait la honte muninga moi si lokola bino boye banaka avant ye. Boye ba carrière à liboso avant ye. Bozo mata avant ye. Bozo ko exceller avant ye. Boleka liboso avant ye na sima na bino mais lelo comme ko landela vie. C'est la honte. C'est la honte. Et va Sony. Pas plus tard quand la 2024 abona otala biloko sur na YouTube abona na ba TikTok na oseka na omona ko swa na ya Gabi mame pela
Sephora nanga pexi bango. Nta pexi bango za te ba ka soni. Soni na bango za ni. To lia to mela. Ba ka soni. E ba comédie mususu ko ba minoko etoboka minoko lo tuela. Minoko esela. Ebi monoko eseli. E kwa ni minoko ne do soka lobi malobi malamu na leza maloba ko pola. Ba comédie mususu bazana. De bofingani bolbe banga mobi na internet après bokuta bopesa ni mbotela matanga na ba feti yo bato bakufa na ba poison parce que na bien que yo linga nonga te non c'est le semblant poani soza monguna na ngoza classé na raba nguna na nga oh 2025 de 2025 na bike non lokola yo olinga nonga ite oza monguna na nga na 2025 tout ça la paix ya ibo so telinge loko oh na soka le grandeur d'esprit que toi ndémonde te eh toi ndémonde toi niveau monté en fait eh toi niveau monté bandeko na domaine tout liwe côté eza na domaine la musique profane c'est gain na domaine la basala ndame pasteur Dakumunda pe à l'air zame na domaine ya musique sous profane pas sécosse na domaine ya biso nani vient na nani Francis Takonde na domaine ya théâtre Yandi One na domaine ya théâtre kaka non lobi lelo veillée mortuaire lobi enterrement liwa tala mo pepe tala moni janvier na turbulence moko yaya mutu na mutu mibatela na maloba potango ozokende etango mpe liwanga koyele kutu na position mwa malamu kokufa na lisuma mutu te kokufa na charge ya mutu te po madame bebiti alobaka na bato alobaka aote koloba pe nzambe alola yo kiti esoki oseli masumu na yo okoti na yo bakangi yo kaka nde papa so mutamba telemeli biso boye mpo mikolo atali nde na ngambu na biso onde aza bongo atali pena biso pena misu mibale pena boye bapropos baréaction babiyembayemba bibinabina bilobaloba ya bokei sikoyo ya bongo madame aloba nini napekisaki naboyaki moi je me dis aujourd'hui bato bofanda ya miso bokalikilenga bosala elo te bopona kaka adversaire mwa mabe en fait adversaire abi eza o wapi oyo ofandi oclashe sur ye ye mpe ye afungoli caméra aya clashe sur yo wa bosa o pike bato lokwa biso oyo ofandeli nga 170 émission osaleli nga noya te depuis na ntango nazala depuis na ntango avant kuna bano défendre Karine so tosali émission finga na oya te na défendre Karine oyo osali nga émission finga na oya te na défendre madame Bevi oyo osali émission finga na oya te ata basujet tu na oloba na 2025 ofandi bofinga nga na oya te mpo na nga moni mpo na nga nafana na balider mona avantage na nga balider yango bayaka na luyenge te en fait « 2025 nazongi mosala na nga jabe mpo na motu te botala nga lokola ndako ezozika bayini na nga banguna na nga bokalikile nga te mpo nga ta mokomona kake na nga bino na 2025 naloba makambo na nga oyo esepesi nga naloba na ofinga te na odenigre te
no ba na ngai yanga o la monike o fona o lobelango ba Eva madame Bellevue ba souhaité ko lekala sur la toile makambo ko ya kili no fungola caméra na lobelango mais o injure na sute nanga zite nakoli mukolo nakoli yaya nakoli po après kokanga bakuna babande na biso bata TV moko pena boye kande baotebisaka aboye baotebisa siko biso yo ofingaki mpona nini afingaki moto yango ofingaki asalaki yo nini moto yango ofingaki ayaki korépondre yo ese moto yango mpe oyo olobaki boyela nini antecédent nini asala yo nini te pa finga madame Bellevue yango nde yo ote mie mpe bokangisa ngai na moto afingi neti ngai nga moko afingi nga ok c'est bon toki osamba afingi mama na nga te toki osamba wana pena raison mais tade madame Bellevue apekisa ne bato boye bakangi nga mpo nafingi ya motu mo mpona madame Bellevue inosango te poso mare aye te nabetela nga libaku te mpo nabetela nga libaku te bandeko ba bolingo dans le monde où la méchanceté c'est gratuit en fait méchanceté partout tobosala corporation qui au-delà kozala batendance yango ya babelgi basila bawario bagaulois baspirituel nous sommes d'abord une corporation so moko na biso lelo motuni ekiti toya matanga ata todongolana ata tolobana te toya tosala groupe totia cotisation etant toke babenga la presse tokende na molongo etake presse nous sommes d'abord une corporation. On peut avoir des tendances. Mutina kwe na okumisa leader na yo. Parce que place yango yango ndem sole la kwanga. Mais oluko tianga mutu na nga na c'est pourquoi. Oluko finga nga ti oluka o créer lenga makamba lokuta pourquoi pour luka ka onu nga na YouTube. Pourquoi? 2025. Et ateke na pekisa bato makambo ba mesala ko sala déjà. Mais mutina mutu talaka ke na 2024 na makambo na sala ki wana. Na ganila ngoni. Ko fingo nga na finga ki batu pona batu tel boy. Na zoela ngoni déjà bilan na ngeza négatif to positif. Parce que nga pena bilan na nga 2024 pena positif. Ba mère o bazala langa proche ba yebi. Bilan moko donc. Et na bande na janvier na le 5 janvier mbala mona bénédiction mère. Madame Bellevue quand la patronne jour anniversaire. C'est na bandi kitoko fait. Sans compter ba mère nanga o batikanga te. Pour la vie que même en retard, maman la grande au sala au sola. Maman Martine en sola, même en retard. Batu nango ba sola te ba sola parce que nga na zala nga mona ba maman. Ya bokilongo komi ya briske. Ofandika madame Keto. Faka madame Keto. Moi la mwasa bato awa beta kelelo oloba. Tongo me dit pourquoi. Yaya, moi je m'aibel. Je ne serai pas comme n'importe qui. Ezala kune yindi ba fingi ba sali be botika ngambo na mona na YouTube. Ba otina technologie mais atala mutu ba finga ki madame Bellevue. Otala mutu ba finga ki yo jemima. Naza na tante. Nga bo mona ngala fungoli caméra. Film eza na marché ngala batika koloba biloba loba. Maya ko décortiquer film pour na bandi ngo lelo non. Non décortiquer ka film. Pour ebele. Bozoka be opportunité o madame Bellevue azui lelo. Boyebe ndo osalela ngoti. Yango bokomba aigri.
ya bakomi bato ya motema mabe parce que les opportunités boyeba au sein elango te parce que quand les opportunités emimonisa bavie ya bato faut kosaisir yango ko bino bokoka kosaisir te bokomi loyo mitema mabe mpona bandeko ya basi mosu oyaka boye donc abeti lo mobe kota madame Belzile mpo esala nini mpo tomona ke ya linga nde sila mingi te mpo tieka polémique oto bato mbaye baotutana bongo yo oganye ni yo kango siko bien tu bénéficie botika biso bachroniqueur so osala mosala na biso ya bongo bino bacomédie boyoka yango elengi obo comédien mo avandi na plateau ko gandenge naza boye naza na position boye nalingi motu boye esoni bomona mpasi te ya koya kofanda ya kofungolaka baminoko na bino mpona kolobaka bakaya bato boyeboye jemima boyeboyeboye mutu so abengo jemima dakosta kuna dakosta kuna alobi ke soki babenge na epai na SB epai SB atourne akokende kotourne makasi lokola moto aliboma na sens nini alobi dakosta na basene nyonso tu oyo batiaka dakosta bebisanga sene moko dakosta arata te bebisanga filme moko oyo dakosta aojoue abeti à côté bato boyosala dakosta émission sikoyo bebisanga filme nini oyo ya dako asala mpe apesi le meilleur na ye te kasi yango nde kojoue lokwa liboma ti boma il était et je veux déjà faire des émissions genre que alobaki ke non ajoué lokwa liboma ngo place oyo azalaki kuna nde ajoué lokwa liboma te mais vous êtes des toqués vous êtes malade hein? bebisanga seni oyo dako depuis azala na groupe simba ti lelo tableau nini oloseni bapesa yango arata apapola yango kaka eza ajoué na bela eza ajoué na chaîne ne moko dakosta muki na tv eza ajoué wapi ya abeta kaka todi alakisaka place oyo awute pa na epa le grand coach elombe sukari Faustin papa comprendre eza na émission moko te oyo ndako aleka nalobaki ngai so abenga na epai ya nani kuna na okende kojoue te émission bongo eza ta vous créez vous êtes des créateurs ça veut dire que non aza artiste à part entière bomoni filme mo te ife kota a na s bia bomoni papa JR te mais bino olobaka ke non Belvi akanga bato bake kotourne te so moto ojoue pa Belvi okoki ojoue kuna na SB te papa JR akojoue ndenge bon so Belvi akangaka bato azala motema mabe tomonaki papa na biso Alain akei ti ko voyage na ndeko na biso mobali ere azongi madame Belvi ayambaki na tournage to ayambaki na tournage te me boza mikolo bozonga bato ko de makambo oyo madame Belvi et c'est le mabé. Mais on peut tirer les ce que cette dame n'y est pour rien. Il y a des gens au Bayakta qui salir Internet. Et puis, comme la 2020, on ne peut pas changer. Donc, on laisse la chaîne absolument comme sous-té. Quand on l'air l'argent sale. Tout le monde s'attend que nous avons frappé pour la santé, la malade. Tout dans la balle, nous avons fait banana. Tout dans la botte, nous avons fait botte na yo. Yo, c'est pour la oui, non, ça, on a bon à YouTube. Mais tu as des enfants, tu as des frères et sœurs, tu as de la famille. Essayez un peu à modérer, moi, genre, moi, ma caméra, surtout comme la 2025. Et la première émission, la 2025, il y a un écolo, tout modérer, s'il vous plaît. Belle vue, boy, Alinga raté. Mais il y a un film là qui va commencer bientôt, là. J'ai vu la présence de Papa JR. Ça, c'est une figure emblématique na Katia
Bellevue TV. Mais qu'est-ce que papa j'ai allé faire là-bas? N'est-ce pas son boulot? Papa j'ai regardé moi la Bellevue. Hein? Papa j'ai regardé moi, il va pas sans souci. On a besoin de comédiennes qui poussent leur intelligence un peu plus loin, tel que Davina Aboua. Si aujourd'hui Davina a eu le courage de faire la chaîne à Poilisation TV, c'est grâce à Madame Belleville. Quand on a tindi quand sur sa chaîne, a tindi quand Da Costa, a tindi quand décor, a tindi quand nous lobby na lobby au monde appelé nani oyo a kosala Ronel ci télévision ezobi ekobima. Quand on a poussé à battre. Regardez les initiatives que Davina Aboua a menées dans la chaîne. Elle a mis de moyens parce que ça. Et le conseil là, c'est un makoki, et c'est un bon. Et comme Madame Mos ou Azouaka, a mis mon kati. Elle ba moi ba film éteint, elle ba télé réalité naïe, elle ma kamounaïe, question de donner le goût, hein, question de donner les sentiments et puis voir ce que ça va donner dans l'avenir en fait. Pour aller ba commander tu veux ça la bonne, tu n'as pas ce que dans la mukala. Ya kwa ko fingela ka yo ba ko fingela ka batu. Osalika lomo eloko no mwa bongo ko takata mwa kwanga nao. Beaucoup hein? Non, 2025, nous devons mettre la main dans la pâte. Moi, j'ai ma idée. Je veux faire à ma manière. Comment je veux faire? Je veux soutenir des vues à ma manière. Non, soutenir ma fingati. Parce que yemoko alingara ma fingati. Ma kama ba deko banga 2024 oh je m'entêtais parce que na ba kité na ta la karaté boy na 2025 en tout cas na yoki. Et vie pe kende na boye. Vie pe hein? Tant. Je la qu'il faut na salango. Donc préparez-vous déjà parce que je vais commencer à parler de tout. Normalement, tout ce qui va se passer dans le monde artistique, je veux tout parler. Dans le bango bien, ce que c'est sans vie, j'accepte. Mais du moins, je vais tout parler. La chaîne KO, j'ai imaginé des TV. Parce que avant, on ça ma musique. Musique, théâtre et tout. Après, ça ma musique, ma Karine. Et aujourd'hui, on a côté un monde de théâtre. Et maintenant, en 2025, je suis là pour mélanger nuances. Sauf qu'au fan de la kit n'a pas ma politique. Évidemment, des 5 millions de tiki biso boy. Ngai, j'ai ma ibel. Je veux parler de ça. Je veux parler de ça. Je veux parler de tout, en fait. La guerre entre les chroniqueuses et les chroniqueurs, le conflit, tout ça. Je veux en parler. Et je demanderai à la bino surtout pour consommer ngai, s'il vous plaît. Pour consommer, j'ai mis ma ibele. New fashion. Vous aimez, vous partagez nga. S'il vous plaît. Je vous dis merci beaucoup. Continuez de consommer le film hein? La Boniche. Hein? La Boniche. Vous aimez, vous partagez. En tout cas, ça va me faire énormément plaisir. Et Tindela Mouninga, opération 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. Et ça, la opération bongo. Biso ba oto tolingaka bino biso oyo ba oto tozalaka na mpona accompagner Madame Bellevue. Tozala reconnaissante. Mutu mwa bio je mayo tomona te se babengani yo. Andaka famille babengana mutu te. Nyonso azala na chambre na ye. Et biso ba oto pe tozala na ba chambre na biso. Donc la famille est sacrée. La famille est très sacrée. La famille Libota, c'est tellement sacré. Nos tontons, nos tantes, nos mamas Leki, nos mamas Kulutu, nos tata Mwasi, nos Noko, nos papa Kulutu, des Noko. On est là, quoi. J'ai mis ma Candy. Je vous dis et je vous remercie.
allez bisous. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.